Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé ensemble, kakane tu sur la ranabino papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazana image moko, naena laksabino, bande kubalobi des shows, meka kolobela. Kakanengo uti koloba fin d'année makambo ebele yaya. Kotala ba photo ndenge na cheli yo nazo chela yo video otala. Kotala ba photo ndenge na cheli yo. Tozo mona bike komi bale ya basi likolo a voiture wane uti kosala accident na cercueil à côté. C'est-à-dire par explication voiture o esali accident kolo voiture a sali accident na voiture amemaki bana basi mi bale. Mais chose grave, juste côté bana basi wana bavandaki nde côté esaleli accident voiture eza déclassée. Bana basi mi bale o bazalaki na kati ya voiture wana na elle o eza déclassé bana basi bazalaki wana bakufi sur place kolo voiture abiki yaya mokili makambo ebele ke baba sacrifier yo na makambo oyebite tolanda video e bongo tozonga na détail tolandi komi bale basi mi bale bakufi kare panzani na ndenga mukete bino moko bozomona sambena donc indi mabe mingi ya koloba kutu eza te fuga pena donc macro déclassé na ndenga mukete bokozwa bilili kaka na pokwa bakufi déjà mi bale debike kona cercueil moko a sacrifier bango côté na yebi misa eso yes ouais côté na bimisa eso fakiti pena bon à suivre l'essentiel bomoni pena. Donc voilà kaka ndenge ozomona ndenge ndeko mobali a pesi explication wana balobi camion ou bien voiture wana tango esali accident amemaki défi wana bakufi sur place elle na bango nde sika penda voiture eza bien écrasée mais yemoko chauffeur a kufite atikali na bomoi yaya suka mbula makambo ebele mibali ya mbongo ebele ba problème pe ebele yaya yo luka mibali ya mbongo mibali ya mituka oui eza mabete koluka mobali ya mbongo to mobali ya mituka eza mabete balobi pete ke mibali ya mbongo na mibali ya mituka nde baza na ba problème to baza na kisi to baza mabe mais question eza yebaka nani oyo yo zolanda yaya bako sacrifier yo pona buzoba na yo moko pona bambongwa mike pona biloko ya mokili oui yaya to kokufa mais so okikufa liwa boende soni so okikufa liwa boende mabe comment expliquer mutuka esali accident kaka ndenge ozomona wana na kati ya mutuka babimisi cercueil ya rouge babimisi bikeko mibale ya rouge na je ne sais pas kitendi wana ya rouge na kati na bamayaka ebimi na kati ya camion wana kati ya voiture o esali accident voiture o esali accident nde ebimisi biloko na kati et chose grave ebimi na de stati to pe bikeko mibale ya basi na cercueil moko en même temps esali accident de basi bazalaki na kati bango nyonso mibale bakufi sur place mais mutu azali na kati ya mutuka wana comme chauffeur kolo voiture atikali na bomoi yaya keba tango ozomona biloko aboye keba oyo aza na mato ya koyoka sali nini oyoki na oti koyebisa bino na émission toutosisa yaya fin d'année makambo ebele yo lukaka mibali ya mituka talaka deja omona yo lukaka mibali ya mbongo ebele talaka omona balobi te mibali ya mituka nde baza na kisi balobi te mibali ya mbongo ebele nde baa na kisi yo nde yeba kote nini yo kendaka oyo landaka oyebaka vi na ye mbongo oyo landaka oyebaka kote utaka mutuka oyo landaka kendaka komata oyebaka kote utaka voilà toza wana mutuka ezalaka cercueil d'un côté na bato akisi bayebi ndenge ezalaka
ba mama na biso mibale bakota ki na voiture bango bakasa ye bakoti na voiture nzoka bakota ki na cercueil po bakende na lilita tala résultat yango wana mutuka esali accident cercueil rouge des stati rouge na kitambala wana ya rouge ya onde bimi na kati ya mutuka bana basi mibale bazali na kati morte bakufi sur place esali mawapasi na soni landa video tanto oyoki bien te yoka ndenge papa azopesa explication ya accident na ndenge makambo nyonso elandi zela nazongiselo video na nsima po o comprendre lisusu bien tolanda ya rouge awa eza kutu ya koloba te cercueil ya rouge bikeko mibale basi mibale bakufi kare panzani na ndenga mukete bino moko bozomona sabena donc eyindi mabe mingi ya koloba kutu eza te fuga pena donc macro déclassé na ndenga mukete bokozwa bilili kaka na pokwa bakufi deja mibale de bikeko na cercueil moko asakrifie bango kote na ye bimisa eso kote na bimisa eso fakiti pena bon à suivre l'essentiel bomoni pena efeni. Voilà mokili makambo ebele keba oya kokufa liwa ya soso kaka ndenge omoni bandeko basi bakufi ya keba oya kokufa liwa ya soso suka mbula makambo ebele oya zana mato ya koyoka sai nini oyoki yaya ya kubakiseza te bikeko mibale bango wana ya rouge na kitende ya rouge na cercueil bandeko bakotaki na voiture bango bakanisi bakoti na voiture nzoka bakotaki na cercueil voiture esali accident juste côté bango bavandaki nde voiture eza vraiment broyé automatiquement donc broyé complètement bandeko basi mibale bakufi mais mutamemaki bango atikali en vie oya zana mato ya koyoka sai nini oyoki merci beaucoup partagez votre émission pesa pe bandeko mususu batala yaya touti koloba asuka mbula maambo ebele keba oya kokwea na ba piège ya diable yaya mutema lokoso mutema libata mutema soso ekoboma yo lukaka mibali ya mbongo mibali ya mituka eyebaka mbongo wana eutaka wapi mituka wana asombaka ngo ndenge nini keba okende kozala sacrifice okende koma soso ya bonane pour na minute bandoki bazoluka batakolia. Merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez, kosala bien. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission Zakoya. Ciao.